eza l'église mosusu eza na organisation bato mosusu baye basali batongeli église batie bacondition malamba pesa mutuka batie na bacondition malamba baluelaka yo ndako basomela lupango mais bayebisi yo koteya Yesu Kristo te yo teyaka nzambe lobaka nzambe ebike l'église aneza teyokango voilà ko mutu wana aoloba bango pona souci ba brebis ou bien azana souci azwa mbongo na ye ba souci ba brebis so yango na ezali moko ya basine pe wapi to mona ngo wapi na bar te na hotel te alobi na wapi na esika e santo tozomona lelo pasteur atili mninga les poisons diacre abomi pasteur abomi diacre bato bazo wela mbongo mabonza bato ba image ezali je peux pas citer les noms parce que moi je suis serviteur de Dieu j'aime pas citer les noms vous allez voir ndenge ba ça na nzambe ba obunda ba kolane boy bato fingana toyande pona biloko na ye na komeka vraiment kopesa tort na biso tozoya te mais tort nanga mingi tina yambi eze pa na biso bino c'est que bino nde bolakisa biso biloko ke bolakisa biso kolo nango. Très bien, l'homme de Dieu. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est que lorsque bozo pesa bato, bozo propager pas parole de Dieu, mais bozo propager, bozo la publicité biloko. Donc bozo la publicité biloko eza pona nini. Bo désorienter bato, biloko eza essentiel, eza important. Bazo désorienter bato, ba yebi makamni ba osala, ba osala na côté, ba na mission. La mission on fait pas ça dans l'église. OK. Mission ba osala di bandate. Il faut pas bon ça encadrement na bango, espace na bango ba okipango bien. Mais ba yebi bit na bango ezani. Eza ko longola bato. Pour ça nzambe, ko pesa bango pour ça biloko. Ko pesa bango guya biloko. Bit na pas na mission, ba pe ba basali. Mais ba baza basali nzambe te. Ba basali ya Satana. Yangwana vous allez voir plus au moins matin na bango eza plus basé na biloko. Et mais moi maintenant là par rapport à la vision que l'on peut singa eza pour la biloko te. Je viens de dire ça ici. Moi si c'était pour l'argent, que ça la nzambe eza pour na mbongo. Je pas vraiment le moment il y a cité là où je travaille, il y a beaucoup de gens au Talanga et ça fait presque 15 ans. Nazali déjà ici dans la société dans Salaka. Je ne suis pas chômeur, je travaille, je gagne de l'argent chaque fin de mois, on me paye. Pour l'on ne pousser nga que nous kusinga batumbo. Donc moi je viens juste rappeler les gens makambo bango ba yebi que vous devez vous préparer. Se marier c'est bon. Mettre au monde, voyager ainsi de suite c'est bon, c'est pas un péché autour de bango, mais est-ce que yango za mutuya? Est-ce que yango de tozela? Est-ce que yango de toto bundate tozala na ngo? Ou bisa yango te? Pour moi na mutaza plus na souci ya biloko. Il va faire tout et elle va faire tout pour avoir ce qu'elle veut avoir. Mais en ça, tout est pas le quoi mon aïe mon père c'est ce qui est grave. Vision, ils arrivent vraiment vaste. Ils ont mon aîné. Alors nous devons parler non seulement dans 4 coins, nous devons maintenant dans une décision. Il y a aucun dans les médias. Il y a Belango, tout bomba mimingi, non, tout bomba mimingi, nous aussi. Pourquoi j'ai regardé l'homme de Dieu, mon quoi, dans le barabi. Bah faux, bah joie, médias trop, bah faux. Bah joie tant. Il y a que les médias, mais pourquoi bah faut bah bataille. Et lorsque nous prenons pas le temps de dire la vérité, tout ça pour bateau à l'Okuta. Ah, et Papa Trésor, les lots sur les terrains. Ils en ont analysé belé. Bon, on a dit que ça va nous découvrir l'andanga.
c'est un homme de Dieu. Na yebi. Na yebi. Yo peut découvrir, te comprendre. Mais, pour découvrir, yé penzate menzambe ou ya sali la kanande ya sali la. Papa Trésor, na meki o remarqué loko moko salama. Surtout, na domaine na biso ya évangélisation. Wana na kimimba on a Matthieu 28. Jésus lobi allez faire toutes les nations des disciples, point. Mais di atindi ba disciples ba kende ba bima. Mais na sali analyse, soki tokie tom sou na ba wenze, tokie par-ci par-là na bato surtout bazo évangéliser. Ok, kuta bato wenze, ba ebi déjà o banda awa, o suka. To bato ba ozela matea na biso ya lelo. Ayebi nini? Bato ba bimi au bandawa pe osuka na mbongo, osuka na orphelinat, osuka na bo. Na otolanda bilili moko bokendaki bo orphelinat. Na landi bilili moko bokendaki marche na keno na orphelinat. Na yebi te so pe boteaki na wenje po bo gagner po bo ke ko tikela bano bokendo tikela quelque chose wana, je ne sais pas. Ce qui biso nyonso tozo sala ngo na yebi te. Papa Trésor. Na lingi sikoyo na yeba papa. Tant bolo ba Jésus revient mais bolo bela makambo bolo bela wana. Est-ce que vous pensez que bato ba ozwa liso moyen ya yamba message ke po ebinda boyo luka de ambongo? So bino bovandi bokanga mnoko bozo sala nini? Pe nini okoloba na bandeko? Pourtant le bela basine on dirait au simba ki ango vraiment. Mais Jésus lobi ba faux ba ko yeza pe basine. Boye babango na misala na bango. Est-ce que question nangeza est-ce que na évangélisation eza place tokenda ko senga mbongo toto laksaka batu Jésus? Avant na la deuxième question. Voilà. Je sais pas ce que c'est ici. Na le bal sous deuxième question. Ma deuxième question. D'accord. Par rapport à Signe le baki, j'aime pousser les gens à lire la Bible. Donc, là, on aura plus vraiment qu'on pousser bateau. Pas découvrir Bango Moko. Je vais donner les références. Il y a Matthieu chapitre 24. Lorsque vous aurez le temps à la maison de lire ça jusqu'à 40e verset, 15e, 16e, 17e, vous allez voir quelque part et tout ça. Et alors, par là, je vais dire aussi par rapport à Matthieu 24, 15e verset. Non, c'est pas la natanga pour na bande coupé ba Hollande pour me expliquer. Matthieu chapitre 24, le verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, donc on parlait les prophètes Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Je vais essayer de vous expliquer. Voilà. Awa, on commence sur le biso, tangu boko mona. Au makambo, balobela gon déjà la prophète Daniel. Alobela kango déjà. Mais alobi ango tangu biso to découvrir ango le susu. On a biso eza kwa sika. Tangu to komo po batu bambya kala bamona yango. Ko biso to bata sika. To zangi te na époque wana. Mais siko tangu biso to komona yango na tangu na biso. Yango na ezali moko ya basine. Pe wapi to mona yango wapi? Na bar te. Okay. Na hotel te. Okay. Alobi na wapi? Na esika e santo. Nous avons lelo. Pasteur a-t-il mis les poisons? Okay. Diacre a boumi pasteur. Pasteur a boumi diacre. Batuazo où est la bombe à ma bonne. Batouba image les alliés. Je ne peux pas citer les noms parce que moi je suis serviteur de Dieu. J'aime pas citer les noms. Vous allez voir ndenge bapza na tembe ba bunda. Ba kolane boy bato fingana. Bible zo bato tangu to komona yango. Nano esa moni yango. C'est ça eza ezo la tsabiso ba signe. Il y a tant de souka, balobe ils appellent souka, non, des bande de souka. Oui, 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Là maintenant je vais expliquer. On a ba bato yo ba komona yango exemple nga na mona on a commis na matete. Na kima wapi. Montagne les ont représenté esika oyo mutu akenda kosola na nzambe mutakuta na nzambe. OK. Pourquoi azolo bana bango ba kima na montagne? Yesu yemo kwa zaki na habitude na coutume okende wapi? Na montagne. Yebisa l'église ni Yesu anda prier.
Donc ça veut dire, tant que monde biloko wana, longo esika bongo. Tika esika bongo, qui m'a dit la présence en Zambie. Ok. Kuna okende ne osani, koloba na ye yesu ayebi esika nini ako-orienter. Ok. Très bien. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui sont dans kati ya prison sans le savoir qu'ils sont dans kati ya prison. Ça veut dire, à ce moment-là, vous avez mais à ce qu'on acclamer les pasteurs. N'habitez pas à envoûter, excusez-moi pour les termes. Baza envoûter, baza bandé ou comment. Bazo mona ba bêtise, oyo ba encadrer, batu na bango bazo sala, mais baza wana pona ko défendre bango. Bandimi ko zanesika bongo. Je vous dis, Jésus revient bientôt. Pourquoi continuer? 17. Que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Là, maintenant, je vais essayer d'expliquer. Mon toit, quand on a du colo, toi, ils ont quoi, batol. Mon toit, quand on a un niveau du colo, à salate, à quitter pour à joie, au ezaki aye. Ça veut dire, yo, mon toit, du colo, qu'on appelle spirituel. Autant la télé sous na se, toi, na si manayo, makambo, te na récupéré. Autant on le ko kita, peut-être qu'on est au kangayo. Donc, tikala kaka la dimension, ton niveau na yo zanango, ne pense pas na biloko yo, ezaya yo. Biloko wana ezaya quoi séparation entre yo na biloko wana. Okay. C'est ça le problème. Vous pouvez avancer là. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Voilà. Par rapport à bateau yo, bazali na kati ya champ. Champ de Dieu. Chant de Dieu. Donc, bazonga li sous-souté pour que batende ko récupérer. Nous connaissons l'histoire ya mutoyo. Dit azonga que nous soit biloko na après ça la Guinée. Abongona ki libanga mungwa. Okay. Donc ça veut dire il y a des choses tant que yo zonga, il y a des choses zo zela pour kangayo. Okay. Décider d'avancer. D'avancer pour atteindre objectif ou bien pour atteindre vision ou bien pour atteindre biloko est important. Yangwana sikoyo batu bazo zongi sa basala nzambe bazo zongi sa biso na biloko totikaki. Parce que dans le monde tout ça qui déjà plus collé na matériel. OK. Na matériel. Avance. Mais non, tant que tu es na Christ tu es déconnecté na matériel. Siko bango ba komo sala biso to koma lisusu ko kangama na biloko. Po biloko na retenir voilà et retenir biso. Yangwana zo yibisa bango bo sala keba. Bo zonga lisusu ti o zo eloko na yo. Yango na moni ke bango bazo pesa batu ba yebi makambu bazo sala bien aimé dans les airs. Ba yebi ba nikolo, ba yebi makambu ni ba osala. Papa Trésor. Oui makambu mususu lobia. Yango Bible eza munene, pe Saint-Esprit a expliqué ka bato na balolenge ebili. Papa Trésor. Et lors d'une pende ko salaki, mutu ayebi vérité mabolo ba vérité. A komi oluka intérêt pour aller salibumu na ye. Lelo ebela ba serviteur ebele pe ba komo fingisa musala bo sala to fingisa nzambe. Pona par exemple un jour na matina mutuka na moni l'homme de Dieu azoteya. Ayibiso to pambwama pona makambo nzambe tala ndenge to kenda to zongisa. Église bato na mutuka ba otale ba yebi place a ochite. On dirait mateya ezokota lisute na suka ta masilisi mateya. Donc, à l'obit au pambouama, mais abandi aussi ngambongo, mutapesite, pour à convaincre bango na parole ou azen ngoti. À l'obit ka makambo ba pambouama tanza basa bo ale bamo kombo. Et ça li ke mututa pimbongo, oye salanga passe, a komo aussi na tina 200 francs. Au lobby au pambouama, au lobby nzamba sela bino. Pourquoi komi kiti satina ba niveau haut? C'est que nzamba pambola ba serviteur tenda pambola ba tumususu comment? Bon, là par là, je veux dire que au moni ndenge une fois décision il y a je sais pas ba rumeur et bandoro bimakono pas ça la nil ba kanga ba église tout ça là. Na ko encourager tes mais manière il y a ba église sous peu kangama. L'état no banete ka kanga ba église apesa ka misala. Ba église sous kangama na. Moi passer pena abi pena bon ba ko kango silinga kena na kuma na osa na sneb. Oh, bah monsieur, bah ça la bilo quoi bon, ça crise, kozanga musala. Ah, bon quand on a maîtrisé la Bible et aussi je suis intelligent quand même dans le bar français bien. Ah, n'a que ça n'a pas de mais celui qui misala penza l'état penza chef de l'état
a lancé pena misala au monde l'église mususu et au kangama sans pourtant pour l'état téléma. Donc là bazo sala ba yebi vérité bazo bomba vérité pona ko lakisa batu nzela o bango balingi bakende. Mais batu wana mususu ba futa bango. Bazo futa bango bebi ke na ko yebisa yo eza l'église mususu eza na organisation batu mususu baye basali batongeli l'église batie ba condition malamba peso mutuka. Batie na ba condition malamba luela ka ndako basobela lupango. Mais bayebisi yo kote ya Yesu Kristo te. Yo te yaka nzambe lo baka nzambe nzambe. Bebi ke l'église aneza. Te yokango. Voilà. Ko mutu wana aolo bango pona souci ba brebis ou bien azana souci ya zo mbongo na ye ba souci ba brebis ezati. Donc mutu wana ayebi makambo osala. Alingi ye azala na ye comment dirais-je dans ba condition malamu mais amema batu ndenge condition azukuna akamunya osala. À part ça ça batu mususu azangi musala manque comment dirais-je à faire nde akei abina liata na kombo ya Yesu. Kombo ya Yesu eliesaka ya solo. Kolia mbongo nango na ndenge wa bongo te. Parce que moi ça m'est arrivé, je ne peux pas nier plusieurs fois na tei na mutu kana sisi ya bimabwe. Mutu ape so mbongo na makasi. Oboyi. Mais si le Saint-Esprit va jouer yango na jouer yango. Et ça na ndenge wana c'est bon mais ça la teke ozoya ko sala ngo pour que o kombo ya Yesu comme business na yo. Omona ngo Oui, papa ça c'est le mal. monaki. Voilà. Sikoyo. Neti nga na yebi papa trésor poto chité pona air na biso. O nga na yebi offrande pona ko sengango eza nde na église. Même Jésus-Christ soka prier pona mutu ana biki aibse kende ko pesa na église. Kende na temple. Veut dire bato yo baza pour évangélisation ba ke kaka pour Jésus un point barre. OK ko gagner mutu wana soki akumi epa na bino. Nde so abizune lobiko abando pesa. Obando contribuer non dirait le lot pour ça ba ameza li soute comme de na pour ça ya mbongo ba am petit to kyote ya poto gagner de mbongo o ana z o mona penda tambo que surtout et comme on betia bato pe a solo li bakupo tant bino bo komi kuna ba biki ba eda osenga na landi ba frère moko ba ki ba tei ba silisi bato bazali pembeni ba lo ba de atango ba bando chita pia komiki babi toana biso de ana mbongo te atala be basilisi basisi ote ya babandi oke obi baki basengi mbongo te oyebi elekeli bato on dit makambo wana esala malisu te babi ke so bato babimi na wendi baki kopie papa trésor pendant 1 minute nalingi tote ya non ka ba brebite mais bato bosa oyebi bato wana bato ba oyoka bango petro okolo banini na frère oazolando na message na biso na o comprend o asala kama kambo bongo na pesi o maloba pendant 1 minute. Voilà ndeko papa ndeko maman musiko zolanda ngai homme de Dieu serviteur servant de Dieu. Je vous dis que ça c'est le temps élément ya kwa annoncer les allez mouiller ya encore Yesu dire la vérité rien que la vérité. Et tant où tu commis tellement il y a obscurité, peuple de Dieu est à Kolala, dans un sommeil spirituel. Biso, mission na biso, ils allaient koyer bisabatu, koyer yankolo pour que Batouba se prépare. Nayebi que on a blessé plusieurs personnes par rapport à l'olenge na biso. Mais je veux vous dire que s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. L'homme de Dieu, serviteur, servant de Dieu, ils allaient parmi les vrais. Pour que tu téléma, pour que tu annonces bouillé, pour te vendre mingi, mingi. Alors, on laisse vraiment médias dans la bêtise. Ça, ce n'est pas le temps de dormir, ça, ce n'est pas le temps de se reposer. Alors, année à 2025, Oyo, tout est à l'année tellement faux et réuniaki, mais vrai pays et s'installer dans le thème. Mais il faut décourager les motos, les ozo, les kaka tanti de l'eau, il y a combien de bateaux de bungi, il y a combien de bateaux de molili, il y a combien de mbongo. Ça, c'est le temps de se réveiller. Nous voyons Bisayo, l'homme de Dieu, Mouké, ils ont un bateau bébé à traverser l'année de PC dans mbongo. Parce que Bisabango, ceux qui, vous voyez le 1er décembre, le 31 décembre, pardon, vous voyez une enveloppe pour que nous ambassons la Makambasika.
ne dis pas que c'est faux, non, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je vous dis que arrêtez de parler sur l'argent. S'il vous plaît, arrêtez de parler sur le matériel. Arrêtez, ça ce n'est pas le temps. Ça c'est le temps d'annoncer que Jésus revient bientôt. Yomuto limbaki telema zongela makamanzana. Molili tokoki ko chasser encore kana poli. Soki tolingi to chasser molili, to chasser encore na lumière. Donc c'est ce que je peux peut-être dire na bato bazolanda ngai libanda mboka. Oui, merci beaucoup bandeko balandi. Tokomi na suka ya émission na biso pour moi vivre c'est Christ. Nabi ke tozana maloba, tozana makambo, tozana émission to yamba lisusu papa. Mais yo o sepeli na émission ko koma ba question. Yo obetia milibaku. Oko komela biso pe to bongisa lobi. Ça malamu. To kolobela Jésus Christ. To kolobela pona makambo tozomona. Mais l'homme de Dieu n'a pas boano boité pour te chiter moi 2 personnes, 3 personnes au balandi. Moi mbote et au salabia. Surtout qu'on souhaitait ba bonne année, ba meilleur vœu. Pour na ba oh ba la cher pour toi. Nyonso ba cher, mais moi nanga tom so za cher, à la plus cher. Ah voilà, mes vœux, mes bonheurs, mes vœux et de bonne année encore. Na moto nyonso oyo alandi biso na oyo alandi biso te. Bonne année na chef de l'État, bonne année na bahomme politique, année oyo so bolingo mona makambo sika. Et je sais qu'il y a aussi des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, bonne année na bino, année aux alamala. Et je ne peux pas oublier ma femme pour la soutenir, Fanny Lunda Dengue, et vraiment des gros bisous là où elle est. Et aussi de bonnes années dans la tenue sur les bras. On a un bâtonnier sur la chégue, surtout j'aime beaucoup les chégues, homme veillard et kuluna, nazarana bango, j'aime la terre à bango. Vous allez voir l'image, tout ça là avec le temps, on a un témoignage. Donc, comme ça là, les lotis, comme ça là, il y a beaucoup de bonne année, Nzambe à battre la biso. Année Oyo, il y a ce que tout le monde appelle le bon Nzambe. Oui, bah bonne année na biso nyonso balandi. Il y a notre émission pour moi vivre c'est Christ. Et bah grand merci à notre papa Dédé, le caméraman, na boy na lobo na loba na suka, na pesi biso nyonso mbote mama Davina Malea, ba mbote na biso pourquoi pas maman Pauline, papa Feli, maman Fanny nga na Baxelio, papa Jean-Cie yale, ba mbote na biso nyonso. Tukutani na prochain numéro. Maintenant, c'est pela na moto ayoki message oyo. Na okata na 1 minute à prière. Et si kezwa miyo, oloba Seigneur, yokelanga mawa. Na tambola ki mabe. Na ba pensée na ngai. Na tiaki mbongo matériel liboso. Na comprendre que ozoya. Limbisa mabe na ngai. Cette année, na tambola te. Cette année, tambwisa ngai. Saint-Esprit naza na posa na yo. Makila o Yesu sopaki na Golgotha nde petola ngai. O nyonso to eza yo te na ne oyo. Etikala na 2024. O nga na koti naza nga te na zande o Yesu asali ya sika. Dans le nom de Jésus. De tout le vie. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.